Plus de 80 enfants oyo bazalaki sans trace ya baparents na bango bazali déjà identifiés parmi déplacés oyo bazali na Kaele na Sud Kivu oyo bakimaki volcan ya Nyiragongo. Esengeli boyo bapeli lisusu ke 12 personnes babumi bango na bamilicien ya Kodeko na butu ya lobi mardi 1er juin 2021 na territoire ya Djougou na province ya Ituri. Côté ya ministre ya PT Intik Augustin Kibasa Maliba a lancé mokolo ya lelo sommet africain de l'internet 2021. Côté ya Sokoda ezali ya koyinda mabe bazali ko reprocher Nyo Kalongo azali koyiba mbongo ya ba musicien ba sujet oyo nyonso to ko développer yango na édition ya mokolo ya lelo KNB News, première chaîne d'information en continu na lingala oyo pesa rabino ba vraie information ya mboka na lingala pour vous comprendre nini ezali koleka na mboka na bino oyo wapi ngai nazali na plaisir ya ko présenter bino yango. Na cadre ya prise d'armes, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a sololaki mokolo ya lelo na ba militaire nyonso ya FRDC pour na kotalisa bango plan d'action na ye ndenge nini musala ekokende pendant période oyo ya azali na tête ya ministère oyo. 2. Na cadre ya prise d'armes, cérémonie monene et salemaki lelo na état-major général na camp lieutenant Kokolo et sikawapi armée mobimba ezalaki réuni na tête na bango chef d'état-major général le général Mbala Célestin Monsese na ba officier ya ndenge na ndenge pe ba soda nyonso oyo bazalaki wana présent pour la présentation ya ministre ya défense nationale et ancien combattant excellence Gilbert Kabanda Kourenga oyo azalaki accompagné na vice-ministre na ye madame Séraphine Kidogo Kutuna. Tangu chef d'état-major azwaki maloba pour na ko présenter ministre alobaki boy na ordonnance oyo na uti kotanga awa biso basoda mampinga ya FRDC kobanda général d'armée ti na soldat ya molongo netinga toko tosa bango ndenge batelemi awa na stati ya bango ya ministre na vice-ministre ya défense nationale na ancien combattant ebengeni na mibeko ya mboka o mibeko ya likonzi to constitution pe na kati ya ordonnance oyo tata mokonzi asinyaki pe na mibeko oyo etali mampinga ya biso basoda to règlement militaire. Biso basoda tozali encore plus na ndenge que tosalisa bango makasi po ministre oyo azali liboso na bino azali mutu ya kala azaki kolata sokoto lokola biso awa abimaki na retraite na grade ya général pe azalaki kosala na corps na biso ya munganga po na santé donc azali mopaya te azali mutu asalaki na biso na yango wana nasengi biso nyonso totia ye maboko makasi po mosala na ye ekende liboso. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, votre autorité est priée de vous adresser à vos militaires, à vos ordres. Ministre de la Défense, tango azwaki maloba apesaki plan d'action na ye pe politique na ye ndenge il faut musala esalema désormais pendant mandat na ye oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi ye alobelaki 4 points ya plan d'action na ye ya liboso renforcement ya leadership, c'est-à-dire alobaki ki ako renforcer ba commandement na kati ya ba forces armées ya République démocratique du Congo. Ya mibale alobaki ako se baser pe lisusu sur bonne gouvernance na kati ya armée.
na kati ya ba ressources humaines, na logistique, na finance, pona koloba ke bonne gouvernance ezali application correcte ya ba texte na matière ya gestion. Ya misato alobaki ke akosala na armée moko oyo ezali ko contribuer na développement ya mboka na ye. Ya suka alobelaki ke akosala na armée oyo ezala armée moko oyo ezali ko intervenir rapidement na kati ya gestion ya ba catastrophe naturelle po à part ko batela ba frontière, ko batela ba citoyens congolais na babiloko na bango, musala mususu armée azali nango ezali pe ya ko contribuer na développement ya mboka na ye. Masolo nyonso elikaki kitoko ministre ya défense pe ancien combattant arasiraki na ba soldat pe na armée mobimba ete akozala wana pona ko veiller de sorte que musala esalema na ndenge elongo bani. Esengeli boye ba ke cérémonie esukaki bongo na mobange na défilé liboso ya ministre pe ba kondi nyonso ya armée. Kinshasa eleki partout. Polémique sur question de la nationalité. Maître Chevalier Kouete atalisi que loi ya Noël Chani ezali na kati ya constitution pe éthique ko seme polémique po ezali na proposition. Bolanda ye awa azali na micro ya Hervé Zaka na na mpila. Loi elobi boye. Obotami na papa ou maman congolaise ozali congolais d'origine. Ozali congolais d'origine parce que maman na yo azalaki déjà na nationalité parmi ba tribu bazwaki na Congo. Maman na yo azalaki peut-être mu Congo, mu Swahili, mu nini, mu Mbunda, azali etini moko eza na Congo, ozali congolais. Obotami na papa étranger. Mais sauf que obotami na Congo, ozali na nationalité congolaise jusqu'à ce que okozwa majorité. Cela veut dire que pas na biso majorité ezali na 18 ans de oko décider à l'âge de la majorité. Mais entre-temps, avant aux anan congolais, parce que biso tobotami avant un père ezali qui parti état kokoma chef de l'état na Congo faut aller botama na papa na maman congolais et pour botama na étranger né au Congo des pères et des mères congolais ezali likambo ya sikate que to lelo soki bali peut-être que est-ce que on avait changé la loi, je ne sais pas, mais je sais que dans la loi sur la nationalité congolaise ou la loi organique qui organise la nationalité, pour être président de la République dans les temps, parce que pour être président, il fallait d'abord être président d'un père un père parti État. Pour être candidat, il faut d'abord être des pères et des mères congolais. C'est la loi. Je ne sais pas. Peut-être que ça va passer ou ça ne va pas passer. C'est ça aussi le mal que nous avons chez les Congolais. Ezali projet. Nous avons nos représentants dans l'Assemblée nationale puis dans le Sénat. Ça va passer dans des chambres. Si c'est bon, c'est un projet. On ne peut pas encore se battre sur un projet qui n'est pas encore une loi. Parce que la loi sera promulguée par les chefs de l'État. À ce temps-là, il prend le caractère d'une loi. Mais les lois, ils ont des projets. Peut-être que Kokoma pété. Les projets. Est-ce que la loi a liboso sur la nationalité? Bah, changer à Congo. Qu'est-ce qu'on disait? Alors, pour être président de la République, il ne faut pas avoir une autre nationalité. Cause de la nationalité, Moussoussouté. Mais il y a un candidat Moussoussou Bazalaki, en 2011, Moussou Bazalaki, na nationalité Moussoussou. Peut-être que la nationalité, au Bazanango Yassika. J'ai appris que les autres étaient des Américains, les autres étaient des Français, les autres étaient des Italiens, mais ils étaient des candidats. Mais ça ne peut pas passer. C'est pourquoi il faut prendre le Bongo Sambo. Moi, je suis contre la double nationalité. Loi wana na que si c'est une proposition oh bande konabiso bazosala pour le Congo, il faut la nationalité non, il faut commencer par changer la constitution. Mais nous n'allons pas accepter que la constitution soit changée. Pour des intérêts, il y a changer la nationalité, il y a un intérêt privé. Nous ne voulons pas admettre. La loi sur la nationalité, il faut changer d'abord
la constitution, qui est la loi des lois. La loi, c'est une loi organique qui organise la nationalité. Mais ça ne peut pas être contraire à la loi. Parce que la loi dit la nationalité congolaise est inexclusive. Cela veut dire qu'on ne peut pas l'obtenir ou le détenir concurremment avec une autre nationalité. Parce qu'il y a un que non, je suis né au Congo, je suis de père congolais, mais entre-temps, ce qui n'est pas qu'on a papa, c'est aussi pour l'intérêt de la nation. Que Lobby, il est juif, Lobby, il est américain. Si ça bat d'ici, il est allé chez lui en Amérique. Parce que j'ai appris quelqu'un dernièrement. C'était un américain. Mais pendant qu'il pose les actes comme congolais, quand il y a un problème, l'Amérique vient le prendre et c'est ça, ce sont les gardes de fous. Ministre ya pété intik Mwanamboka Augustin qui basa Maliba a sala ki bongo lancement officiel ya sommet africain de l'internet à wana Kinshasa na hôtel Pullman bolanda reportage oyo ya Nomi Pila. Ministre ya Pétentique Augustin Kibasa Maliba a fongoli mokolo ya lelo mercredi 2 juin 2021 na Fleuve Congo Hotel Sommet africain ya Internet édition 2021 organisé na Afrinique conférence où ezali na objectif ya ko rassembler ba entreprise pe ba technicien au ba œuvre kana domaine ya nouvelle technologie de l'information et de la communication na Afrique pour na kosola sur ba problème pe ba défi lié na secteur na bango. Pour l'édition 2021, République démocratique du Congo et Ponamaki pour abriter les travaux oyo. Na discours ya lancement ya sommet oyo ministre ya Pétentique Augustin Kibasa a rendu hommage na président en exercice ya Union africaine et président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a s'engager aux côtés ya ba collègue naye chef d'État africain na lutte contre fracture numérique. Augustin Kibasa a tiaki accent mingi sur ba effort au gouvernement congolais et fournir pour na ba infrastructure au soutenir émergence et économie numérique na RDC. Dans un plan de développement et d'infrastructures au PTNT qu'ils ont proposé, République démocratique du Congo et Kobanda ko jouer rôle et makasi sur le plan panafricain grâce à des partenaires publics et privés et d'investissement au domaine et d'infrastructures. Conscient des défis et d'opportunités au présenté position géostratégique, RDC a développé projet moko ya déploiement ya réseau national ya transmission ya fibre optique pour y moderniser système sanitaire ou assurer maillage complet ou permettre population à accéder à un service universel ya meilleure qualité à un coût abordable. Augustin Kibasa atalisa qui était RDC zali aligné na vision ya chef de l'État ya kosala na numérique congolais levier ya intégration économique pe ya progrès social. RDC ezali bongo na processus ya kotonga économie numérique na ye pe kotombola yango. To signaler que sommet Afrique et Internet ezali organisé na contexte ya agenda 2030 ya Nations Unies où ezali basé sur l'attente ya 17 objectifs ya développement durable. Yango ezali occasion ya ko benga communauté internationale ba promouvoir accès à la technologie de l'information et de la communication pour le monde nabiso et comme mingi basé sur le numérique. Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya procès en appel ya Vital Kamerhe Oyo et c'est clôturé qui mokolo ya lobby cour a décidé de couper sa verdict d'ailleurs mokolo ya le 15 juin au ezali koya. Voilà un reportage pour vous. Et bandaki le 31 mai et l'équipe et sukaki mokolo ya lobby mardi 1er juin 2021 des procès en appel oyo bandaki ko opposé Vital Kamerhe et P Sami Jamal na ministère public et c'est clôturé qui en audience foraine na prison centrale ya Makala. Après Koyoka, plaidoirie ya partie civile na absence ya bavocat ya Vital Kamerhe, cour azwaki affaire oyo en délibéré pe alobiki à rendre décision finale naie au plus tard le 15 juin oyo ezali koya isengeli konote ke bavocat ya président national ya Union pour la Nation congolaise INC ba claka qui porte après rejet na cour d'appel ya réquisition na bango oyo bakotisaki pona Daniel Massaro cousin ya Vital Kamerhe na bongo cour a décidé qui quand même que poursuivre audience naie
na présence ya ba avocat ya Sami Jamal, Jano Muhima, pena oyo ya ministère public. Donc jusque là affaire oyo ezali en délibéré, pe ezali à suivre verdict tokozela yango le 15 juin oyo ezali koya sauf imprévu. Kinshasa et l'équipe partout. Chaque le 2 juin ezalaka journée mondiale ya tourisme responsable et respectueux. Awa nami pila ibisi biso ezali penza nini? Awa toujours le tourisme na sens propreté ou ezalaka voyage ou moment ya visite na site moko quelconque pour na komisa la plaisir. Kasi toujours le tourisme sexuel ou ezali moko ya ba perversion ya société na biso. Lelo oyo mokili ezo célébrer journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux. Journée initiée na Nations Unies en collaboration na ba société laïque confessionnelle, ba église pe ba organisation officielle, bango ba s'engagea pour na lutter contre le tourisme sexuel. Oezo si sa dignité humaine pe ezo ko réduire valeur ya mwasi loko la marchandise à consommer to pe à goûter. Tobo sanate que sexualité ezali moko ya ba fléau oezo détruire société humaine lelo likolo ya tourisme sexuel ba relation sexuelle hors mariage société humaine ezali kozala déformée et surtout jeunesse ou ezali victime ya ba grossesse non désirée ba infection sexuellement transmissible attaque au sida. Suite ya ba fléau o nyonso ezali kotambola na mokili pe koboma lelo oyo tolobi non au tourisme sexuel o ezali considéré lokola crime sans frontières kasi ezalaka punité po moto na moto azali kosalela yango lolenge alingi. To noter que parmi ba prise de position contre tourisme honté o ezali tourisme sexuel, l'Union européenne ezo ko apporter aide na ye na ko lutter contre tourisme sexuel o ezali ko impliquer bana na ngambo na ye église catholique ezali kokoba komilité pour na respect à vie pe à dignité humaine mais sous respect à ba valeur chrétienne. To noter que apport ya réseau international d'organisation du travail au ezali nuit jour ko lutter pour na éradication ya prostitution infantile, pornographie et exploitation sexuelle sur toute forme. Dans le cadre de la journée à l'élo dédiée pour un tourisme responsable et respectueux, tokosi na kaka que motonyo so azala responsable na ba acte na ye ndeko eloko olukaka okozwa yango te po ezalaka te. Mobali nyonso azali kaka mobali, mwasi nyonso azali kaka mwasi. Quant à yo osala choix ya malonga pe o évoluer na vie na yo. Tika tourisme sexuel pour efutaka te pe ekopesa yo trophée te, au contraire ekoki komemela yo ba maladie ya ndenge na ndenge, ba enfant non désiré, ba freinage na vie, ba esprit impur et même ekoki komemela yo tina liwa. Yango importance ya journée ya lelo kolute pe kotelemela tourisme sexuel oyo ezali moko ya ba fléau pe ezali ata moke te valeur ya koconcevoir. Moto esengeli azala responsable na ba acte na ye pour que société na biso ekende liboso. Kinshasa et l'équipe partout. Première chaîne d'information en continu KNB News atela rabino ba émission ndenge na ndenge pour nous permettre na bino boyo makambo ezali koleka na mboka na biso ezali bomo na YouTube ki mambango ko s'abonner pe olanda déjà ba émission oyo ezali na kati pe bilengi ya ngeli okoratete awa bitambola avec Joseph Mokobe. Nengana lo baboye botuna motuna mi baleke chantiningo bilambaka basale les pétitions mais toujours mon ata mouvement moko te na assemblée provinciale beaucoup melenga bobi comme ici que légitimité ya ba député to votaka ezate ngana kolobaki botuna ki ngana lo ba vérité est-ce que na assemblée wana ba député ya IDPS bazate mais bolobaki nanga ke ba gentina tia bango na poche eloko liboso we ba ke Kongola perdant nano personnalité na pona mbongo lokoso nzala nde bomisi bato soki biso tozalaki bato ya nzala mpe lokola bango biso totoa na nzala mais personnalité esombaka mpe nzala oliaka matembe lokola muka mais bato balingi asomba mutuka atambola nango batuninga basali plus de 5000 signature ya pétition mais Gentini Ngobila akwei te bato wana babakiselinga motuna boye balobi boye ebele ya babanderole eza na ville capitale ya Kinshasa ezosala ville salité
bafutaka mbongo wana hôtel de ville ezosala nini ebele ya panneau publicitaire ya baagence imo baagence boye ezongi kaka nde ezalaki ya kimbuta soki batie eza na compte ya mwana na ye nanga na bino botunanga motunanga mpe nazongisa bino nayebi te me tokosolola toyeba likambo wana mama moko lelo aleli na ntongo ayebisi nga boye ntango nazokende hôpital alobi Gentini Ngobila abuki bamayebo ezali biloko minde basala na wenze na bapavio oyo ya minene abuki mema bende eza na oka sika eske okozongisa wenze ezando ya monene nde ezalaki bapavio wana biso na bino tokoyeba mokolo Gentini Ngobila akosisa mosala te menga nasepelaka mosala oyo bazopesa bango président Félix asalaka suivi mais gouvernement ya bawario ezosala nini naoki moko azongisi réponse po tosala évaluation il faut 6 mois merci menga nalobi seul ministère moko oyo namoni nazoleka wana na royal ezosala mosala visibilité ezali eza Tony Mwamba soki Tony Mwamba nakanisi ya Tony Mwamba nde bazolakisa misala moto azelaka teke okomi mokonzi lelo po bongisi fa après 6 mois bokozwa mpe fra fonctionnement nde bobanda ozela 100% te mpo bosoma mapango bozala na poto basi na bana bavoyage rétrocession wana ekoyaka selo contrôle IGF ata mosala na malamu gouvernement bawario lelo tozolanda 2e mois bosala mosala nini ezalaka penza entre mama Bokilo na belle fille na ye po ete baswanaka ntango nyonso na bafoye mingi problème oyo ezali magazine kaini beto kiteki na terrain mpona kotuna bato ezalaka penza nini entre mama na Bokilo na ye. Mariage ezali union entre deux personnes de sexe opposé kasi pe lisanga ya deux familles oyo basangani na nzela ya alliance ya mariage conclu entre bana ya deux familles d'où papa ya mobali to ndeko na ye esengeli ezala considéré na mwasi lokola pe moko ya bamembre ya famille na ye kasi lelo oyo komona ke basi mingi bazalaka na baproblème na belle famille na bango surtout awa na ville province ya Kinshasa motuni etunami nini ezalaka cause ya ba conflit entre belle-mère na mwasi ya mwana na ye to pe manquement de respect wana entre mwasi ya mwana pe mama ya mobali ba rapport mutebomi mbokati peut-être ko ezala mobali peut-être ko ezala bana pe ya baleke ya mobali ba mutu akoboma mboka mutu ayokana na Mabokilo te seke na mama o pa botie bayokana te parce que Mabokilo aza ndenge moko na mama na yo oyo raté éducation epa na bango ayeko lokota ngo na balabala c'est normal amema ngo ntina libala na ye donc ye otalaka part ya ye na mobali na ye oyo ayebi teke mobali wana botamaki na mobato awutaki epa mutu nde lelo oyo osalaki bakutana bango mibale linga mobali no linga mpe basemeki no ndenge olinga mpe linga Bokilo nao na basemeki ndenge ozolinga mobali na yo mutu amankaka Bokilo na ye seki amankaka mpe mama na ye donc mutu aza na éducation ayeba mpe komema ngo ntina libala ne epa Bokilo na ye epa basemeki na ye semeki aza ndeko na yo Bokilo aza mama na yo parent nyonso ayeba kopesa mwana éducation kolakisa mwana ndeni bavandaka na libala ya Thomson te ozwi kaka zero sopi osikoyo maboko te libala eza pasi mais ayeba ndenge nini ya kozala na mobali na basemeki tolobaka eza faute ya mwana te mais eza kobokola oyo babokolaka ye mpo ngai ntango nazobokola bana na ngai ya basi nazoyebisa bango Mabokilo aza mama aza Bokilo te ntango okokuta moto aboteli yo mobali ifo ozwa ye mama na yo ntango okozwa Mabokilo mama Mabokilo mpe akozwa yo mwana mais yo olingi mobali olingi mwana na ye mpo oyini mama oyo aboti mobali ezalaka te conflit wana eyaka soko yo ovandi esika moko na mwasi na yo na mama na yo nde conflit eya mais soko yo zwi misolo oke kovanda kote mosusu oke kolue otiki mama oke kovanda kote mosusu wana soko zwi mbongo ozopesa mama wana oye na ndako na yo ovandi na mwasi na yo conflit kozala te bokozala bien te mpe bokokoma mikolo bovandi bien sans conflit conseil mingi topesa na basi na biso wana za mama na ngai mama aboti ngai d'abord pona bala yo na mama wana abotaki ngai soki abota ngai te ngai alinga na bala yo te conseil monene eza boye il faut koyeba ke mama ntango aza na vie aza na besoin ya mwana na ye akozwa ata moke mwana apesi ye
maman kozala besoin na yango akosepela somona mais yo mwasi na nga kozwa mama na nga lokola mbanda te non etali yo te ngai libala kokufa pa na yo mais mama na nga azaka mama bokilo mpenza aboteli yo mobali oyo ya kosala makambo bozoba oyo ya kokombisa mama lokola mama ya mobali lokola mbanda oza sobo oza mayele te mama azaka mama atikelaka mama batika biloko ya ndenge wana esila na yango. Respect ezalaka réciproque kasi ezalaka valeur oyo moto azwaka wuta na famille. Donc soki mwasi azo manke famille ya mobali c'est que awuti na yango na ndako na bango to pe na famille na ye bino pe ba belle famille boyeba ko mwasi ya mwana na bino azali pe kaka mwana essayez ko considérer pe botia ye à l'aise bolingaka ye ndenge kaka bolingaka mwana na bino bo soutenir ye bo conseiller ye azali ko faire partie ya vie ya mwana na bino ko tia ye mal à l'aise et ezali pe ko tia en d'autres termes mwana na bino moko mal à l'aise po alingaka ye pa vandaka na ye soki mwana aponi mwasi rôle ya ba parents ezali ko orienter ko conseiller pe ko sunga ba jeune couple bakende liboso pe baumela et non le contraire ya kotiaka ba désordre parents ye baketango yo salaki vi na yo moto akotaki yango te tango mwana azali kosala ye yo conseiller kasi kotia trouble te Kinshasa eleki partout. Désordre ezali ko continuer na Sokoda esclave ba mission bazali kolela Nyoka Longo azali ko continuer komela bango bambongo na bango alors que fallait kutu basala déjà remise et reprise na Verkis ki amongana oyo autaki ba soin na étranger kasi Nyoka Longo aboyi ko se déplacer wana kutu akani porte pe akimi awa ba ministère bazali bongo na micro ya Peggy Ilunga pona ko expliquer ni ezali koleka kuna. Bayaya na biso baza ba imente c'est depuis Mobutu depuis Mouzé depuis Raïs lelo bali ba tchasu fachi na même erreur eza volonté na bango eza caractère na bango balinga ko réceptionner mbongo bakabulango en privé na ndenge na bango ole ba tchango na service ya nation lelo soki to koma na 2023 biso ba artiste tonga to ina fachi tonga to bateke ba ozo ba mbongo tonga to mona ka président de mabe do batu ba inisa ba président bango yo ba ozo mbongo ole bo sala répartition bien ba oliango bango moko ba koma ba riche bango moko mais faut tala bango il roule carrosse banda ko danser biso ba oto tonga na ba carré do fumer ba ok fongoli coffre ta onto yo kango sikoyo na ndako ba futa te bana nyongo na to sola na mukolo ndako po ba biloko to na besoin to lo bango ba futa ndako te par contre bazo réceptionner ba mbongo ya ebele ba uti pas chef de l'état bazo ki ba transport na transport on a besoin po bino Sokoda mboke kuna boko la mbongo ndako te nyoso ko yebana IGF ndako yeba ba to tiki ba na maboko ya IGF a osala banquette ba oyeba bango ezaka na Sokoda te banda Sokoda bandaki lelo to bina ba rumba ya héritier lelo ngam na béton ba rumba no binanga c'est vrai faire gola nga ba qu'est-ce que j'avais dit nga bango ba beta mukoni omoni mokileza ya nzambe balobaka 9 jours ya moyibi 10e jour ezali ya kolo bilanga ozolanda nga 9 jours ya moyibi 10e jour ezala ya kolo bilanga mokolo ebonga eza Verkis Kamonga na oyo to votaki ten commun accord oyo to votaki abimi PCA tant que président Verkis Kamonga na kendaki hospitalisation na Inde apesaka ye chaque fois intérim nous kalongo aza administrateur netinga toza na ye fonction moko alors le col aza moi mokolo bapesaka ye intérim mais cette fois là bapesi ye intérim et puis bayebisi ye bon babotoli ye intérim que non il faut otika place Verkis azonga nous kalongo alingi te à corrompre l'administrateur à créer ba manœuvre dilatoire nenga mesana ko vivre po nous kalongo départ uta na ngola na mboko ya vivre kana magui banda na zaiko langa asakapara na zaiko oyo ezalaki patrimoine eloko ya bato nyonso ekoma lelo banani batiaki tembe na zaiko na nga yango asali na Sokoda mais lelo lokola pe président Verkis Kamonga nazalaka mwasi te alandeli ye ntina suka et le président Kamonga a entrepris des manœuvres vraiment légales asali ba procédure moko légale asali ba procédure légale
bazofongola bafongola porte toye po tokota nioka longo a bloqué baportail tout akosi que non bato basala musala te personnel baya te parce que tu suspecté 2 cas ya Covid-19 dans l'entretemps à 5 heures du matin nazwaki information dans un message oyo agent moko atindela inga alobi vieux balobi na biso toya te jusqu'à nouvel ordre bakosa bino ke malade moko mutu moko ya Covid baza mibale mais s'il y a 2 malades Covid-19 ou 2 cas suspects ya Covid-19 basala nini bakendaka na INRB bozwi réquisition boye n'est-ce pas c'est oyo nyoka azo manipuler na oyebisa bino ke boyeba ke sokoda oyo po baartiste à Congo la plupart bolimbisanga il y a de ceux qui sont intelligents mais la plupart sont des aliénés wana vraiment nazolo bango ce sont des aliénés po mutu moko azo manipuler bino un étranger azo manipuler bino azo sala nini atalia oyo alobaka ma simba bapesi mbongo chef de l'état Félix auti ko pesa 2 millions de dollars pour la situation sanitaire ya Covid botu na pesi ba artiste combien apesi nani ije fakoya ba artiste ya mboka na biso baza mingi baliene on mbona ntiki moins yango moni ba mas belé baza ce sont des bourgs de cancre des ignares et des bougres on mbona bayebi te ke mboka oyo ezotambola na mibeko il y a un état de droit. Merci pour la fidélité et confiance aux alliés qui continuent à ça. La première chaîne de formation en continu na Lingala KNB News. Merci na rédaction ya ba warrior caméra où vous allez comment Hervé Zaka. Awa Mupandi boy double pour mo rédaction et Simbama Kibongo na Naomi Pilapé. Merci na papa Timothée Oyo. Boyebi asalara exercice Oyo et pe Sarabino et Sengona Bandako. Pe toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga. Tokutani na mikolo ezali koya en attendant Kinshasa. Et l'équipe partout. Oui. Réalité ya banaki